Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés de JK Télévision, bonjour tout le monde. Je vous aime, je vous adore mes abonnés. Nalingi bino makasi bisika nyonso boza. Na pesi bino na merci mingi pona ko s'abonner, pona ko laksa volonté na bino obozo laksa na JK Télévision. Ce n'est pas donné à tout le monde na JK TV News plutôt. Nazo pesa bino mbote, na pesi mbote na ba griffe tu ya monde entier, na pesi mbote na ba étoile nanga, JDK Mopa au Soda Poto Noko International, Nadia Jebe la femme c'est le Jésus-Christ, Fabrice Mande na pesi mbote. Bandeko naza na pasi na motema pe naza na mawa mingi pona makambo ezoleka na mboka na biso. Soki lelo na lobi na sala video to na sala eloko moko ya ngonga moko moke eza par rapport a makambo ezoleka na mboka na biso. Makambo ezoleka na mboka na biso eza somo pe eza pasi eza mawa mingi. Et chose grave nazo retrouver que na kati na biso discernement ezate, na kati na biso bososoli ezate, na kati na biso peuple congolais to peuple congolaise tozo ebate tozo koma wapi. Eza soki tolamuki tomoni na nzela bakangi mutu alingaki kokrina pe mutu toleki boye, bakangi mutu alingaki asala boye toleki koto basali boye en même temps. Na bato to benga ka belle fiancée parce que to yebi ke monde lelo eza monde de simba mi na réseaux sociaux. Na ba plateforme na ngo nyonso eza la TikTok, wana TikTok d'abord eza numéro 1. Snap, Instagram, YouTube, Facebook, eza monde ezali ko konzama na réseaux sociaux. Eza monde eza dominé na réseaux sociaux. Eza monde oyo po makambo yokana babomi mutu po message wana etambola efengeli ezala message wana etambola na réseaux sociaux. Réseaux sociaux eza ko silisa pouvoir ya gouvernement. Lelo na kopesa exemple eloko elekana ki na Sénégal. Tozotala eloko elekana ki na Sénégal. Balobi mutu soki ba condamné pona esili. Après condamnation il y a 2 ans. 2 jours ya pamba. Population bimi libanda. 2 jours ya pamba monde entier ningani. 2 jours ya pamba Paris est bougé. 2 jours ya pamba. On a vu que non. Le monde entier, Afrique tout entier était par terre. Na ba marche bando les gars na Sénégal. Et Soko était dehors. C'était à travers les réseaux sociaux. Ponga na yeba makambo bando les gars na Sénégal. Natala ki yango na France 24 T, Natala ki yango na Euronews T, Natala ki yango na TV5 T, Natala ki yango na ba différence chaîne ou epesa ka ba actualité T, Natala ki yango na TikTok. Lelo na mboka na biso bazo boma biso. Nakoki koloba ke entreprise ya vente ya ba organe ko za l'installer déjà na République démocratique du Congo. Nakoki ko affirmer te. Parce que soki batu wana baza koteka ba organe. Biso moko toyebi. Organe esengeli ekende zo pema. Ekenda kalolenge nini? Ebima kalolenge nini? Nanzela nini? Nabicho Neroporo ekendaka na ba document ya nini eloko nini esalaka ke biloko wana ezala protéger ezala surveiller te batu balandela ngo te ezala sous protection moko boye ezalaka eloko nini. C'est ce que nous on a besoin de savoir. Nazongi na première proposition tango bakangi bandeko na biso baza na kati ya prison. Pour éviter baza na prison, pour éviter parce que ba soupçon zoya bakimi, ba soupçon zoya ba zaboui, ba soupçon parce que qui chasse avec des soupçons, on aura tout vu. Tango bakangi bango. Première interrogation, ba sali bango na Ipeking. Ndeko moko atelemi a lobby, to opéraka na 2 façons. Soki big boy alobi to opéraka na 2 côtés. To opéraka to lever mutu. To droguer ye to memi place to komema ye. To bengi famille ya mutu wana.
ngana Hollanda makambo balakisa kibiso na TV nga kutu soki pona bango balinga baya na makambo wana balakisa biso ngo na TVT balinga ba démontrer ngo na TVT parce que ce n'était pas nécessaire. Mais il nous a montré ça. Le coup là va montrer qu'il y a biso yango. Tout ça na besoin tout monde a paix clair na makambo. To bengi famille wana to yebisi bango ke bo pesa 2000 et prévané tout ça na ba témoignage tout ça la ba live na TikTok ils na ba famille oyo déjà ba leva ba tuna bango ba pesa ba 2000 ba pesa ba 5000 ba pesa ba 6000 dollars. Alobi soki bo moni ndeko na bino abunga zoto na ye monana te seka leka na be examen seka leka na ba épreuve alonga to boma ye parce que ba yebisaka biso place to kenda kotika bango biso to yebaka te il suffit leka na examen eza na ba oto alevaka uniquement pona ba organe soki ba lever mutu ba bomi mutu pona ba organe nzoto ne bokotika la komona te parce que ça consigne ba pesaka soki ba lever mutu pona ba organe nzoto ne monana te. Et maintenant le général Kassongo vient nous montrer que non on doit nier tout na mboka na biso trafic ya ba organe ezalaka te on doit banaliser tout na mboka na biso trafic ya bato ezalaka te on doit tout nier on doit tout refuser. Vraiment. Nakata miyibi wana ezana moko na bango alobaki bo pesa ngaka 5 minutes na loba. Est-ce que ba pesa ki e yango? Naivete. Est-ce que ba pesa ki 5 minutes? Oh ya sengaki. A 5 minutes. Alobi bo pesa ngaka 5 minutes na loba. Na lingi na loba bo pesa ngaka 5 minutes. Et pa pesa ki yango te. Qui sont derrière les gens là? Et ça, le la motu, azo sa na jika télévision, azo finga batu. En réalité, ce qui motu, alinga signaler jika, akolukana noye ba mukolo jika ezana. Akolinga komela mukolo jika. Pekisa batu na yo bazo finga kanga na chaîne na yo. Ce qui mukolo jika asali a santete, asali mutu makasi, a boudé. Wana nde mutu a signalé chaîne na ye. Mais les abongote. O bazo la kisabiso na TV. Eza réalité zoli kana na mboka na biso te bandeko. Et biso toza wana pona kola kisamisapi. Un tel. Na bino bandeko na biso boza libanda mboka. Bino bandeko boza libanda mboka. Bino pe bozo mimela biso distraction makasi so bozo yebate. Marche ya sole linga ke bande pa na binoti. Marche ya véritable. Linga ke banda libanda. Ndenge nga na osala vidéo boye. Boyebi combien de familles ezana matanga. Boyebi combien de familles ezana passe na motema na bango. Boyebi combien de familles ezolela. Maman moko a perdre 3 bana. Et bino boye si réseaux sociaux. Bobandi ko fingana. Bokomisi yango sujet po bo gagner mbongo. Bokomisi yango sujet ya barando. Bokomisi yango sujet ya koleksa ke ya sala kanalize ya mayele, ya sala kanalize ya za mayele te, ya sala kanalize za zoba, ya sala kanalize za tina te, ya sala kanalize za zoba. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce que ça boye, nde toko linga to eba vérité, toko tana muzindo, to eba ba pasi, to eba humiliation, to eba ba souffrance, to eba oyezo le kanamboka na biso, eza obiso toza ko s'attendre na ngote. Ce que ça boye vraiment nde toko linga to eba na muzindo, je suis désolé. Ezo senga biso yo sotelema. Makambo ezo sila te, batu baza na prison, mais nazo mituna, na matetelobi, bakangaki mutu moko, alingaki azwa bana 5, na monga fula, bakangaki mutu, alingaki azwa bana 3, na Pascal, batumbaki mutuka, ezalaki ko kende po kende na batu, destination inconnue. Makambo, est-ce que makambo ezo sila? Tout le monde qui na boulevard du 30 juin, chauffeur babwa qui est na C, en plein boulevard, bazuye mutuka. Mais bolobaki ke bato wana baza na prison, c'est pour vous dire que non, baza ebele. Commune moko, ezana combien de bandits?
Commune moko, ils ont combien de bandits? Commune moko, ils ont combien de bandits? Tous ont combien de communes? Et dans chaque commune, ils ont combien il y a des criminels? Un jour, tu as tourner clip moko boy place où il ne fallait pas tourner. Tant on a baboy ba et bijou tu as tourner ko accompagner artiste na biso a tourner clip na place wana. C'est là où je me suis demandé est-ce que namboka oyo ba konzi bazalaka. Pour ceux qui ba konzi bazalaka, place le lokola lo lenge wana ekoki ko exister te. Place lokola place wana ekoki ko zalate. Mais place wana eza place wana tokoloba. Eza lokola monde mususu. Eza na batu ya ndenge mususu. Imaginez bazuyo place à bongo. Imaginez bazuyo place à bongo. Est-ce que ta mikuwa na yo komonana e monana te? C'est que place à bongo pe ba spécialiste ba docteur ba cause la pe wana. Ba ye ba opérer ba kamati nzoto no ba bwa kika na kati ya chambre moko kuna. Meza kaka wana Kinshasa. Bandeko totika distraction. So to lobi pe ke to kota na kati ya boyebi makasi e memela bisonga. Mais on a aussi un abino totika distraction. Tant est très grave. Tant est très grave. Et permettre biso to telema na ba distraction ya ba débalté. Et senga biso to telema to agir lokola mutu moko. To tika ba distraction moko epola, ba distraction moko zanga tina, ba distraction moko zanga valeur. To telema to réagir. Merci beaucoup. Les ala qui message nanga na babone nanga Jika Télévision. Na kozonga cette fois-ci avec des images, avec des micros baladères, batuba pe sabino réaction, ba réalité ya ozo lekana. Est-ce que otozo ba na TV, na ozo lekana sur le terrain, c'est la même chose na kozonga nango. Tukutani mbala sima, c'est Dada Taifa na émission na biso tolobela nyoso. Bye. Bisous, je vous aime, je vous adore. Merci.